Mbote lisusu bandeko nangana bandeko oyangai tokutani kaka ndenge tomesana kokuta na biso na bino nalobaka na bino likambo eza ya contrat to signa to loba moto a trahir moninga te parce que za likambo ya Congo likambo ya pays nanga pays ya Bangkok. Quelques minutes d'information, quelques minutes d'actualité. Et à quelques minutes de réflexion, quelques minutes de vérité. Dengue na loba kanabino, comme d'habitude. Elle a dit sous chapeau parce que maman street, le Milouz a loba qui est bien. Bande konanga tola muki, nazo pesa mbote na bande konanga oyo bazana irengeti et pai wapi. Ba bombardement eko kweya pamba pamba bande konanga bozana kasindi e pai wapi batu bakufa kilobi pona bataki bande konangai na Butembo esika kani babomaki ndeko moko parce que liwa ya mutu eza problème te wana Julien Paluku akoloba te azozela soki ndako eziki bongo abimi batela musala mwana sino kufa nzala. Lelo bande konangai na lingi to beta moi ma solo to réfléchir to pesa bino nini koleka na mboka. Nous sommes à quelques heures. Lelo to vendredi. Marche ezali le dimanche. Ba message ko uta bipai na bipai pona likambo marche oyo ya le 31. Mais ba sango balobi eloko moko. Tolingi comme on a signé à parti politique était pour ça la récupération politique. Tolingi comme on a signé mon côté un mouvement citoyen pour ça la récupération politique. Soit olingi olati elamba ya pembe, soit olingi olati elamba ya maman Marie, obimi mokolo wana. Mais toyoki côté à la police balobi mutu abimate parce que ba pekisi ba kopekisa batuti wapi. Comment la police doit faire respecter seulement mibeko ya ba o ba pekisaka. Mais oyo bazali ko souffrir e ko lekate. Bino bozo vivre na monde mususu. Biso tozana monde oya biso. Partout na lobina bino, quand les barrières de sécurité deviennent des guichets, c'est la transformation de la sécurité en insécurité. Place nyon sozo kende. Ah ouais, comment ce qui manifestation bimi, ba oyo, bazwaka, ba budget pona ko gérer, ba konzimbongo etikali wana bango ba renier. Bazo tinde la biso ba policier oyo bazana nzala. Bango pe balobi eza occasion. Tokozwa chombo, tokozwa mambongo. Voilà la situation que nous vivons au Congo. Et ça compliqué, ça passe. Mais eloko ezo ke musanga yeza ba ndekonanga ba journaliste misusu. Tango lekika kana radio, o l'équipe na télévision. Oui, l'UDPS Chibala eza contre marche. Bongo bango ba koza la pour parce que ça eloko ekolongo la bango. Azomi tuna na kozonga na kukoma nani. Lelo muninga na ye Sami Badibanga ye wana o je soutiens la marche ko soutenir marche ndenge ni bokende koliati. Tangu yo zala ki premier ministre o kilika ma marche bozaji ko luka ko la sabatu ke tout allait bien na ba petit na yo oyo basalela yo base na lingwa. Na ebite comment les gens réfléchissent. Yango na kolo babande konangai histoire a Congo ezali ko komama. Les lobes spécialistes ya kofinga batu. Silence radio wana bakoti babatami. C'est le moment maintenant. Bazoze la soki eleki ale babimi wana babani ko sala tout moi vidéo na bango oyo zangatina. Les gens qui ont les serveurs à Kinshasa pona bao bazali banana zolo. Bazana laboratoire bazoluka bakosela sko nani likambu. Bato lokuta, j'ai dit aux gens, et je le répétais, Kotine de langa balien zanga tinate, balien ya buzoba ya lokuta.
soki yo linga kolanda buzoba kende biso na compte na biso toboya ni kotia biloko ya lokuta ni eloko moko ya buzoba oyo asali boye yango moni tala ndenge bazo distraire bino boyebi te que quand les enjeux sont si forts batu oyo balinga ko détourner attention na bino bino bo se verser wan oyo alongoli bilamba oyo après moi tambo c'est pas ce qui m'intéresse. Tala ndenge bakomi oyo azo justifier wana eza montage bon soki eza montage abimisa nanu totala kasi to comparer na automone. Est-ce que vous comprenez que lors des enjeux bon mana kaba vidéo wana ya mutu alongoli bilamba et puis makabima kebele et vous savez pourquoi? Il faut être spirituel pour comprendre certaines choses. Bamsusu bakorenie nango bamuso bakosepela nango bamuso bakosala soki ndenge. Moi j'ai dit la République m'intéresse et la situation. Tala ndenge bazuita na RTNC bamuso bango wana bazosala campagne. Oh le 31 journée ya paix. Bobima bolo ba journée ya paix bobima. Soki ba okebata mana ba hotel te. Bino bwana posa kimia bino. Soki bwana posa kimia botia ba congolais bozongisela ba congolais bokonzi na bango voilà ce qui lui réclame. Nalobi boye. Les Congolais réclament bozongisela bango bokonzi na bango bobotola. Un pays où personne n'a la légitimité. Nasina loba na bino lokola bozoluka tomekana. Tozui la police na armée totie bango mupanzi. Bino botelemi na bato na bino kuna. Peuple pa telemi na ngambu. Wana mtu azoloba siko biso tokotelema o tokotelema na bango baza peuple te. Tika kokota na secteur yo yebite. Botelemi na bato na bino. Soit est organisé 2 grandes manifestations le même jour. Bino bokena stade de martyrs. Bozika ba mususu wana bopesi bango Sainte Thérèse na Njili. Comme ça totalan. Awa tangu na beteli bino lisolo ya ba stade. Bomoni iya réaction botikali bababa minoko ya kokanga. Batu ba miyibi ya modèle one. Stade moko 6 millions de dollars. Tout moi stade municipal wana basali moko 6 millions. Ne balinga ki bakende kokata oyo Njili bazwa bakende nango. Lelo na Libéria George Weah azaki nani? Pobino, quand je vous dis que la politique dirige tout, il n'y a pas le bon climat des affaires si la politique est malade dans un pays. Moi je suis businessman, je suis un homme d'affaires tout et tout. Bon, ngana linga makamba politique te. Yoko sala ba faire ce qui politique ko tambola malamu te. Ba faire ya modèle nini ce qui la corruption ezo gangrener pays. Yoko sala ba faire nini? Ba mercenaire kande mtu basalaka. Yoko sambela soki politique eza bien te masasi ekobeta. Ba pasteur ba tiaki ba veiller le 31. OK, total ndenge ba veiller koleka le 31. Pendant qu'il y aura dokotala. Botika kokosa biso. Lelo place Kofi Olomide avandi. Moninga ya George Weah. Wera sonne bino tu boyeba na George Weah. Parce que bino ba musicien na biso deke balobi na bino. Biso to sala ka politique te. Biso to sala musala na biso. Biso to lingima kambwa na te. Lelo George Weah qui est passé première alternance démocratique en Libéria, c'est un joueur qui prend la place à l'équipe chef de l'État. Biso to zana na batu devant leurs responsabilités, ils se cachent bazo pesa ba raison lokuta wana. La même chose na zo bundisa oyo ba congolais au lieu de s'assumer ce qui a un problème. Non, ils ba rwandais, c'est quoi cette histoire là? Longwa kuna. Yo za mobali andenge nini yo. C'est ça des rwandais. Boke négocier la distraction na bino kuna. Comme mille nalobaki na bino nous sommes batu o bazana no jardin d'Eden. Mobali osali lisumu tengate mwasi. Mwasi osali lisumu tengate nyoka. Nyoka siko kokosela nani? Ngate démon. Et qu'est-ce qu'on fait nous-mêmes? Tolobi OK. Voilà, tozana ba paya na mboka. Mboka nyonso ezaka na ba paya. Mais il faut bango wana ba rwandais bazamu keboyi. Ba annuler même makambo ba visa parce qu'ils sont sûrs il y a sécurité na bango. Baza sûr na responsabilité na bango.
Mais biso to vande ako salela ka ba Rwandais. Dès que talité ba Rwandais. Et puis muto sali ndengo na azui ta la lunette a munena lati. Avandi wana zo sala ka pe vidéo azo ganga. Et puis bimi wana zo mimona prêtre nazo tala na lobitala kizengi oyo. Je suis dans ma maison. Ata soki naza makasité oyo côté lingai. Mais ngai na yebi place na tia martoti. Parce que zanda kunanga. Nako bamba yo na di kosho koyoka. Ata soki ozam to makasi. Mais nous avons au moins des Congolais. Oh, bazo yeba kimba ba Congolais, ale ba paya ba côté libiso bazo sala biso mabe comme il est là. Bazo monango danger. Asale le ko pesi révélation. Longo kuna. Yoko pesa nani révélation yo. On n'a pas besoin de révélation, nous avons besoin de l'action. Maintenant que le message est obimade partout. Oh makamba marche. Allez, bino wana bobatami. Parce que bazali ko attaquer bino boyebi ke marche wana eza contre bino na ba chef na bino bazana kisasa. Un jour bokobi mamani simbi est-ce que simbi bozo sepela parce que boliaka kuna. Vous êtes les mêmes et vous mentez les gens. Nous allons vous démanteler opération Kangamouibi. Et je vous promets. Je vous promets. Nalo bien toko piko la bino. Lokuta. Donc moi je ne comprends rien. Nous sommes là, le pays va mal. Les loba sango, bayoti mawa, balobi mawa, loba kinabiso, c'est nous qui avons dégonflé les ballons. Ah, est-ce que tu kovimbi sango koleka? Yango ezaya kovimba. Na Kinshasa. Toki nungu ke balingi batika badjongo, batika badjomi, batika banani. Mais oui, tozana posa na bango baya. Tozana posa babima. Parce que c'est de leur droit, il faut baser la libre. Mais là qu'on a koloba, on est silité. Silité. Zongi sa bokonzi ya peuple na maboko na ye moko. Et là qu'on toko senga kayangwa. Mokolo loko alobi zongi sa. C'est tout. Na linga kina mona na sentir. C'est le moment que ba vidéo ko kati ko sale mamakasi. Pas seulement des vidéos, mais d'action. Ah, on a silence radio. Bazolu kapato kofinga. Yenga itambwe. Je vais vous démanteler. Nakosili Sabino. Ça je vous promets. À partir il y a le 1er janvier, opération Kangamouib. Et vous allez voir. Je l'ai dit. Nous vivons dans des conditions très difficiles. Rien ne va. Mbongo na biso wana c'est un groupe d'individus ba vandeli yango ba kolia kayango. Mutu akoloba azate, ma soki olandi mutu. Te, ngai na za politique. Ngai na sala na linga makamba politique te. O vandi kuna. Lelo na Libéria les joueurs qui est passé là. Kaka binonde bolingi botalisa biso. Ibenge coaché na lobi boy. Botika kamakambu wana si l'équipe sport kotiko kene libosote s'il n'y a pas un bon budget. Alors que le bon budget ne doit provenir que d'une bonne politique. Dans le secteur nyonso, il faut que la politique fasse que politique est vanda. Et ça biloko wana te allez, boke bobeti bale, dès que bapesi ba jipa allez umela na yo. Wana bo sali politique te. Umela na yo wana za langage sportif. Je me demande place Bastard ya foot ya Congo. Bazali, ba komilo belanine na oeleki na Libéria. Place ba musicien na biso, entre autres Kofi Olomide na ba wera batu ba yebani na George Weah. Bozo milo bandenge nini, bozo zela kaka ale, lokola leki kuna bokeko yemba On ne rêve rien là. On ne rêve rien. Bande konanga bazana kinza ou bao bazana kizamvwete. Mbote na bino nyonso tout. Le 31, baboyi récupération politique et pas basango. Le 31, baboyi mutu a mema kaliko ya eloko moko. Ezande ke sima ko sambela koloba na nzambe yo mutu pesa biso mabele ya Congo oyo. Biso te mutu to senga yo tinda biso ba Congolais. Lelo tolingi ke aussi kola mabele ya Congo. Voilà.
Yo so yo ki bato avie Chibas. Oyebi ke ezana bato bazo ke musangai. Docteur Loseke. Azaki na Belgique, médecin. Mais yo kana nu makambu. Bande konangai. Nazo mituna mboka oyo eza koloka eza nini yango kaka. Il faut aller kaka basango ngo babi misamari. Un intellectuel, quelqu'un de la diaspora, na niveau na yewana zoloba. Non, l'accord a été respecté dans son entièreté parce qu'on a nommé le premier ministre. Pona yelo kola ba nommé bango, ba nommé Chibas a commis premier ministre, accord Wesuki wana. Donc on faisait tous les combats ici pour que Chibala comme premier ministre. C'est ça. Boyoka niveau réflexion. Yangona zoloba, c'est quelqu'un. Boyoka niveau réflexion. Et avant d'y passer à la conférence de presse, avant de l'obino, l'accord a été respecté parce que Chibala comme. Donc, objectif est aux Kosala, et ça y a que individu Chibala comme premier ministre. C'est ça les combats que tous ces gens, Batunyo so bakufa batumba na siège à UDPS. Batunyo so wana bakufa kufa donc. Bakufa pona Chibala comme premier ministre. Et maintenant qu'il est premier ministre, qu'est-ce qu'il fait? Qu'est-ce qu'on pressent? Tozo kani. Ok na ba hôpitaux awo. Kendo tala surtout ba hôpitaux ya l'état otala modèle ba médecin bazana bango ba boss ba patron bazaki ko pesa nga rapport ya clinique universitaire kuna d'abord ba médecin ba yaka era lingi akoya peut-être 13 heures yewana il faut pas venga excellence monsieur le docteur yewana donc vous trouvez que en tout cas mboka we pardon mais toi tu as situation un modèle loin mboka ya ba preso mutunyo soza preso mutunyo soza excellence il faut bobenga ye bobondela ye même musa tâche o ya ye et la situation doit continuer ngai na lobby boy ba sango ba initiateur ba lobby pas de provocation il ne faut pas ko finga mutu il ne faut pas ko bamba mutu libanga il ne faut pas ko sale ko tumba ba pne to ko marcher ti na suka bien que ba sango pe ba ebisi bisote suka ngweza wapi bo ebisi bisote suka ngweza wapi toko banda na victoire siko tozo kende wapi palais de la nation to kingakati to tozo que je l'aime il faut to yeba déjà destination ko za la wapi tozo kende kingakati tozo kende palais de la nation tozo kende je l'aime tozo kende wapi itinéraire yango balobi ndengwana baboyi provocation baboyi mabanga baboyi kotumba bapne mais il faut marcher salema la police a mission d'encadrer batu parce que bazo revendiquer c'est aussi un droit constitutionnel bokoboto la batu nyonso te ba droit nyonso ndenge koma kina Congo ba congolais bana droit ko sepelate léopard ba gagner na ibenge coaché ba gagner ba beti gaz lacrymogène même na stade Marie Misama Koufi ba kende kolela ba beti gaz lacrymogène. Vous n'avez pas droit de pleurer, vous n'avez pas droit de vous réjouir, vous n'avez pas droit ko sepelate kolela pété. Et ça passe. Merci na bande konanga nyoso tout ba kolanda biso. Tozana Congo, l'histoire du Congo est en train de s'écrire. Bande konanga o bazana irengeti, j'ai compati avec vous. Ba o bazana kasindi, nazo compatir nabino. Bande konanga tout o bazali dans la bonne voie. Nako pesa bino merci. Nazo senga na bande ko o ba excellence. Bah, monsieur le ministre, monsieur le ministre, et ça n'a pas tout bazanga soni. Bino bazolandela bino pona muyibi abanda kwa l'état. Mais boza quand même na courage à koleka bozo sala. Tozo benga bako sabino te tozo. Et puis bino en tout cas, bazo pesa bino combien ndenge bazo vendre sabino wana. Bango manko ko yiba mbongo na lobi boye basilisi mapango à l'état bayaya wana bozo mona. O bazo kosa tozo tambola tozo. Moi, je me demande si on avait bas service, il y a renseignement, bas service à l'État ou vendu, aux protéger l'intérêt à peuple. Mais les baya ya wana basi bazwa bango batie bango kuna. Au lieu que bomba baje koko.
bokokaki kolakisa exemple parce que bamiyibi ya biloko ya leta bango wana pour preuve banile barete na bango bayaya mibale wana banile barete na bango mpona muyibi ya biloko ya leta nalobi boye mpona muyibi ya biloko ya leta. Lelo bato adejerka bango wana okomona kaka omoni bazobeta masolo lisusu te bazolalisa bato babosana ali bakobimisa bango moko mboka kaka ya modele wana oyo ya agence ya grand travaux oyo tokosala bilana biso ya 10 ans tokolanse batravaux te yebisa nanu biso na 10 ans wana oyibi combien tolingi procès wana esalema en audience foraine chaîne ezo yango comme ça koko nyanja prometaki biso ba révélation aya ko révéler to ba ndenge bazo piller mboka atika ko kenete to ke ko calmer batu eza kozo ntsela bango pouvoir na bango ba kosenga boyo kaka soni quand on est soupçonné dans un pays normal okokati ko démissionner botika la brancher bande konangali opération kanga muyibi ezo banda le 1er janvier mbutumbu tezalaki na 2016 2017. On a identifié, on a tamisé. Le 2017, 2018, opération Kangamouip. Merci Nabino Nyon surtout. Oyo, bo soutena kabiso. O bo kanisa kabiso. Merci Nabino Nyon surtout. O bolinga kabiso te. Mais tolobinde ke mikolongo yango ça la paie quelque chose. On n'a pas besoin à moutou. Tozana posa malobate. Corrige là où ça n'a pas été. Neloko tozoloba. Laboratoire et abattoir locuta et modèle one. On n'a pas besoin d'un pays de menteurs. On n'a pas besoin d'une république qui a banti valeur. Nous avons besoin d'une république de valeurs, de qualité, de vérité. Et je dis toujours aux gens, locuta, monguna nango c'est le temps. Batelema makele le beleti. Omoni ndenge bazo kita. Boko yoka. Merci, botika la branchée. Tout le monde.